kende pande on a biso to partager. Donc ça fait 5 jours. Alale kana ndaku yoka kondima onde kone amosi ya mobali azana mo Vincent wana opesa bino nimero. Yana ya lali aoloba te, aovanda te, aolamuka te. Mais moi mouté ezobeta Vincent wana kesika mota tikeka bongo na ndaku. Ba osambela ka nzambe, abina mona ke loko osala te. Na kene wapi? Na hôpital ko baloba na ngani ni kaza isute. Abi 5 jours na tike na ana mbongo te okene hôpital. Na ana loko te. Atiki ndeboneka wana lobi na fungola emisi. 5 jours. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour ma chérie, que le Seigneur vous bénisse. Dans la téléphone, on m'a beaucoup témis, on peut combien donc, vous avez 5 jours coma, sans médecin, sans hôpital, quand on a 4 ans, si Kazali, à côté coma, on a la moukeli nanda. Afumola ni silobi na wako ufanda ta ngoliate awako keno ota la kaka zolo bapeti afumola ni 5 jours afumola misite pona ngai muta molimo tona koti na dimension molimo na zo comprendre que mwana wana nzamba za molimo na ye ko oya sala ki wana eza koma mobiba oya kotaki o ba brancha biso na poto mais à côté le mukana kata ndaku na 5 jours. Akenda ta hôpital bien mais bon benga Vincent on peut ça no numéro Vincent là 00243 wala code numéro là 91 901. Bonjour, bonjour papa Zélie. 770 comment on est Vincent Zélie Mbanzila. Zélie Mbanzila, bonjour. Donc, ok, maman elle n'a pas de zéro à Kalamata. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe apambola biso bandeko nyonso tokoti na line na mwasi ya mokondi. S'abonner na mwasi ya mokondi, partager le message. Kolo yeso kozanga te ko pambola wa bino mama tolo na se mwasi ya mokondi nde mikolo pena na telemi na ban direct parce que naza na message moko important ya opesa bino. Shalom ma chérie, shalom. Karine Lukiata. Oh, ma petite est propre. Ma petite est propre, ma petite est propre, ma petite est propre, Lukiata. Lukiata, que Dieu te bénisse na présence de Lukiata. Ta kelenga ilinda kota. Ta kelenga Karine ta kelenga bibish bato yobi ke bazan ba TikTok ba kota. Na pas boni nzambe na présence à Karine. Ok, merci. Na pas boli nzambe na présence à Karine Lukiata. Oh, yé pas aki ex-danseuse. Ya maison mère baleki nanga. Oh, na zwa ki na musala. Nga mutu na laksi bango musala. Nga mutu na ebaki ko sala bango test. Donc, lelo nzamba sala biso ngolu to yamba yesu to tikala lelo na ba mboko yo. Malheureusement, mutu tozo lobela. Chala mwana azonga ki azana Kinshasa ndenga zobela na Kinshasa Karina yebi to bundani o eza troisième rechite chala mwana asala première rechite asala ki to benga na kina ba Karine ba bibish to benga na ba zinda na Londres to sangani na ba seleo to sangani na ba qui je peux dire Baya papi kakol na kin linda mutakendaki sur place na hôpital ayoka ki moi bien ayo sala deuxième rechite to kangisa kisu to yoki to benga sous Vincent leki na ye o azozo soin ya chalamwana et puis to tinda ki oyo biso to koki ko tinda mais troisième rechite to moni ke to sangisi susu to koki to tindi mais biso moko to tozo kokate biso moko tozo kokate bien aimé bolimbisanga na pesi bino kutu bonsoir te bonjour te tel mezo toka na kati ya motema
Tchala mwana na minute on obenga bino avant na sala live na utu ko solola na Vincent Tchala zoloba te na utu solola na Vincent ba memi esiko na mama yemo na minute on de to loba bwe ana mama yemo o eza deuxième émission na sali troisième émission dans ko sala na Vincent et puis a relaxer biso Tchala mwana bande ko na ngai boyo ke la biso mawa. Yango biso ba danseuse bo katela ngata koto bo tindela ngo so pe ba mama Olive bo tindela ngo so pe et pas mama soki Denise to belela nani o ba comédien ba saka na muto ba belela bo biso to belela nani biso ba to apoto to na ba sécurité sociale biso na poto leo soko beli na sécurité sociale na assurance na nga leo so na kufi na ko mona pamba te bembe na nga ba kotambisa kaete po ba keno lukela ngambo me ba danser zo ba na kini ba sala ki pe musala na kini na ba okese na biso na bokeza okese mboka ya RDC soki Congo na ebite so na lo ba bien aimé ndekwaza maladi kisi ezate mbongo hôpital ezate Vincent Lembi Mutako sunga biso te pena mutako sunga biso te ata na parti ya Kishasa ata na parti ya Poto 10 euros 20 euros bien mais toza ngo besoin batu nyonso tu bakota ina live lobby mutu se manifester ka mutu moko Vesa yebisinga azui appel ya mwana mwasi otosolola ina lobby o apesa biso ko mwa mameli o alobaki ayebi Tchala mwana na nini na barumbu komone mameli mzamba pambolo maser na kangi kombono te so ozanga na ligne tindela nga kombona o Vincent lobi o tindela ki e quelque chose to otanga ba montate tout fait nombre na mutatindi 10 000 euros na mutapesi $1 na mutapesi $10 nyonso te ezaka ka cotisation ozape obligatoire te tozo sungana na kutanga ba montate ye kaka ndeko wana mutatindaki quelque chose yango pesi bango makasi ya ko longola Tchala mwana na ndaku komema ye na hôpital lokwa na ese bango na bibotike na ndaku te bomema ye na hôpital biso pe ba collègue na ye ba Karine bazawana biso pe tozo sangisa pe ya biso na ba bibish tozo tinda pe lisusu na biso na ba comédien toza la différence na biso na ba comédien toza la différence maman Olive pa ko bengisa pe biso maman Denise pa ko bengisa pe biso oui à cause pe pour ce pe ya ba danseuse pe bao bazana no actuellement bazobina na bao batika surtout na lobiso no batapoto na te po biso tozali ana makambo toza déjà na makambo na ndenge nzamba pambola biso na ndenge na biso bao bana kini ça fait mal koyoka ke mutu abeli kisi ya komeleza te ça fait mal mutu askoti koma na kati ya ndaku 5 jours alobaka te afongolaka misu te aliaka te asalaka nyonso na bilamba pendant 5 jours son déconné à mobile azaki na kondima te bien aimé dans le Seigneur. Ndekone alinga kene na hôpital ba déclarer morte. Ma chérie Tchala mwana otozo lobela eza oya mama Tchala mwana te. Tchala mwana otozo lobela Tchala mwana ya danseuse ya Weranson. Donc tout à l'heure quand on ça la babenga ngoni montage ya en direct oyo na kocha moi extrait ya vidéo na ndenga binaki na minicho Tchala za na hôpital ezo senga mbongo ndeko nanga na pusa na téléphone pembe nanga na minute oyo Tchala za na hôpital ezo senga mbongo akomi dia na mama yemu na kisa biso photo na ye fona chasko photo ni na sima bana nga nyonso babimi na yebite bana oso bacha photo ondeni lobi na chaki photo na sima nanga so koti na page ko bima na live kota na page nanga pa sozali wana kota na page omo na video na endinga obina à date à 16 mois, c'est là qui succès pe na maison mère. À ça de là il peut époque na ye.
To sunga chala mwana s'il vous plaît. Na batu nyonso bakota live lobby ka mutu moko muta manifester. Ka mutu moko muta sana don wana ya libéralité. Ka mutu moko mutu azana mawa ko sunga bandeko na ngai. Nzamba okanisa yo. Mutu pena kena ya kibi kenda ki deya tonga to kaka ke ba bengi bino deja ka ketchala kufi mais nzamba zongisi ye. 5 jours afungula misu te nzamba boyi azongisi o ya monaki ka ye mutu oloba pona minicho azongi afungoli misu me aoloba te asali 5 jours akufa ki akende deya na koma aoloba te aolia te aolamuka te aobouge te me ndeko ne lokwa amoneka mwa pema muke eza azalaki kana kondima ke yana ya aza na bomoi aleli nzambe ni kisi ni médecin ni nani ni oseku l'Éternel a fait grâce à zongisi tchala sikoyo boza kozwa mboko bombaka te ah c'est ça yo kanisi mi misala wana tosala wana eloni to wanozwa tonoza ba million de toza ba million mobe mais non ozwa mbongo moka bepoza la bien so oza mayelo ko so maman voiture na yo so oza mayelo ko cha kodi à côté ba danseuse bazwa mbongo ndete ya neni nyam et bosko ba o ba sala tam sous succès te asali succès penza te bazwa ndeni parce que batumsu ba loba poani bo bengi werate wera za makambu na e aza président orchestre si catholique ki maza obligé te olanda biso vi na biso mubimba non na minute ope aza na ba danseuse o azozwa soin na bango aza na ba musicien o ba opese déjà mutu pasi tala mwana si alongwa ki na orchestre soki wera ko yana aide akoyana ke aide take papa et que à se souvenir bola muke mutaleka ki na orchestre na ye mais eza obligé te pe soka lingi eza en obligatoire ti eza pas obligé te bako obligé te so motema ne sepeli a mwana na salelenga musala na tamoko botoza ki na ye petite sœur na sunga asungi mais nga ko vanda na vandeli awa na vandeli lo basankara de kunta bato batutisami bana nzambe obo tutisami to sunga molimo moko o ezo bunga molimo moko ezo kufa mbongo ezate. Merci maman na vie faut que la sage était à biso gloire à Dieu était à baleki na biso o ba oya na sima était à baleki na biso o bazana no actuellement na musala wana bayeba ko se planifier bayeba ko bomba. Ozano na raison, maman, que Dieu te bénisse. Ato bombi, c'est la maladie, ça dit que peut-être 4 ans, Karim n'a habité à 4 ans, bah 3 à 4 ans, la maladie, ou même la maladie, ato bombaki. Ato bombaki, 3 à 4 ans, on sait la maladie, ato bombaki, ne bandeliwana, on ko se soigner, on ko se soigner, mais na katika, to katana. Na katika, to katana. Na minicho aza mama yemu. Mbetu na mama yemu fo futa. Chambre na mama yemu fo futa. Ababa pesa ta kinini moko boye, il faut ko futa. Mino mo yebi kutu na ba mama yemu oneza kapina mutu akufi. Bachaki pena mutu na morgue. Ba ye na mutu mususu mutu wana futa ki mbongo akokate ba abimisi ye na kati ya tiroir ba che mutu afuti mbongo. Ouais, Karine y a lui même plus. A cela te ba 5 ans. A umeli na maladi wana bien aimé. Ataku to a bomba ki. Ako bomba ngo, ako bomba combien pour que se soigner ti lelo 4 ans 5 ans bata ku to bomba. Ataku to mutonga za ba million. O se soigner 4 ans 5 ans o kata na kaka. Hein? Na osenga bato mitema malamu lobi na lobaki yango. Na tcheli écouteur hein. Lobi na lobaki yango na lobaki kosalisa mutu babota maranango kokaba eza éducation kokaba
babota makana yango motema malamu wana ya kosunga babota makana yango donc mutazu yango de na kati ya liboma donc je peux dire pas éducation eza don. Ah merci. Merci Papa Junior. Kokaba babota makana yango to sunga to benga Vincent. To sunga to benga Vincent. To sunga to benga Vincent. Makwambala. Makwambala oza wapi leki no azo kufa. Makwambala oza wapi vieseta. Héritier Watanabe oza wapi motema kosalisa yo zalaka nango sungela biso tchala zwa traitement. Sungela biso héritier tchala azwa traitement na kini. Totika ebo ete tozela kaka kufa epi ekoma makamususu. Merci. Merci Ndeko Bizenzu. Merci. Merci na Ozong c'est le retour. Moutounio sa s'abonner na Ozong c'est le retour. Président Dido na Brazzaville, président Dido na Brazzaville, président Dido na Brazzaville, na bengi wata 15 fois, président Dido na Brazzaville, président Dido na Brazzaville, bo sa bote la biso tchala za na mama yemu. Héritier Watanabe, héritier Watanabe, héritier Watanabe, Gogan, na bengi wata 10 000 fois ya bo. La biso tchala mwana akoti lelo mama yemo lelo ngam tuna yebisa ibango botika bango na botika ye na ndaku te bo mema ye na hôpital lokola asali 5 jours abana o bouger te to tchede ya kondima nzamba za na part na ye bien aimé. Mutu azo senga akota waza mundele to aza mutu mwindo. Na okota n'importe qui te so mutalinga kota komelinga penda na lingala na moniki aza congolais na kotier pour toza na besoin sur la mlona biso tozo yoka na ba congolais pour ça likamba congolaise bocha moi ba j'aime bien mais vous matsa ba j'aime ça là moi bien et puis ça motivation na live ay orita yoka ngaya na yebi na benga epi na ndinga kati t'inquiète. Tchala mwana ba memie na hôpital lelo bande kone balinga ba tike kana ndako. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Merci Ndeko Bizanzu, merci. Aimons-nous vivants. Ya Noël Nyama, ma pata tozo bele la bino. Tchala mwana koti hôpital lelo. Ba memie na mama ye mo lelo. Mbongo ezate. Premier soin bakole ko pesa ye. Tanga comme à 2 jours 3 jours et senga mbongo et senga bakisi membe tuana bafuta ngo. Biso to bandi déjà première soin. Tozana posa aide na bino, botika tchala mwana kufa te. Azana tawo asepelisa bino. So na telemi boye po na moni muto otelema te. Na tuni na famille. Ba esinga ba bito komi to tindeli batu ba maloba mi uta répondre biso azate. Na zana association, so na telemi na cadre association, na défendra basi. Na kotika te bandeko na ba kufa. Na kotika te na okoka te na okola la pongite. So na osalisa batu mususu. Et bon, tchala mwana na kosali c'était pourquoi. Ba handicapé on a zoka charge na association nanga. Ba veuve on a zoka bango na charge d'association nanga. Ba fele on a zoka bango na charge na felina na ni association nanga. Ba za plus que tchala mwana te. Tchala mwana vraiment c'est la famille. Hein? Comment na koti kadanu ndaku nanga na oke sala libanda. A condition na zanelo ko sana ndaku nanga te.
Tchala mwana oyo ya mama te. Tchala mwana oyo ya danseuse ya maison mère. Tchala yoyo. Aza maladie. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans kutu yango ya okende na maladie wana. Asalaka reshita zonga, kasalaka reshita zonga. Oyo reshita sali oyo ya makasa kufaki deja. Kondima ya frère na ye, kondima ya omoni na vie vie ndenge frère ya petit frère ya Tchala tellement belisi ya na emingi e matisi niveau foi na ye. Et matisi niveau fois na po a passer ba tamususu no vagine ya pambo ya kopesa Tchala mwana ezate. Et loko pambo ya kopesa Tchala lia ezate. Epesi mwana mobali wana makasi epesi makasi oluka nzambe. Nanga na bino lelo ndeko na yo azoloba te pendant 5 jours. Kopema pezo mona na te me olalisi eka wana ozana kondima kake mutu wana aotele malobi. Oui, na maison mère Tchala zalaka. Yo oyebi Tchala mwana te na maison mère. Kota la mire nanga omona na ba musicien nyonso tongo ya kota kazobina. Ba musicien nyonso batombola maboko likolo so Tchala obina. Ba oyembele Tchala yo. Tchala yo, Tchala yo. Musicien nyonso na président maboko likolo. Asala ke époque na ekota na mire nanga omona vidéo na tie. Kota na mire na ngai bana bazate na sali en direct na yebi pena TikTok s'il te plaît mon frère makasite bana nga bazate ba ke park moyen na tia vidéo na simezate na yebi te lobi na tia photo na simezate lobi na tia photo na sima po bana bazaki Karina Abinini ba série ya ba oui ba série ya Karina Tchala mwana beti na biso double zénith. Ngamu tunarekita ye, ngamu nasalisa Tchala mwana teste. Karine azana ligne, Karine kiata. Ngamu tunasalisa Karine teste. Karine mbala, ngamu tunasalisa teste, ngamu tunazwai. Kadogo, ngamu tunasalisa kadogo. Linda ya kakol, ngamu tunasalisa bango, ngamu tunapresenta bango e power. Basali teste na coulisse après na poko na présenter bango siko liboso mokonzi. Obosani bima na live. Belinda bima na live ke na page nanga. Na TikTok omona video na ende azobina. Même zina na Londres, ngai mutu na Karine kuta rappelinga, nga mutu na salisa zina teste, nga mnazo ba leki na nga ba bana na nga banol. Nako fanda te boate kuna komi soki bishop de shop. Na mona Tchala zo kufa na misu na nga na okokate, naza mutu, naza ime. Na okokate na vanda nyela ba nga na komi na kosambela, nga lokwa na ana poto, na ana nga pose, vi na nga ba na nga baza bien, akufa na yeso kwa okufa. Mais non, je peux pas. Na okokate. Mais lokola loboko moko esukola ke longite yango to yepa na bino po biso ba collègue na ye to sali déjà un pas. Tozo continuer ko sala. Karine passe na motema yaya. Passe na motema. Biso to belele pa nani biso to belele pa nani to belela mama Olive to belela nani mama Denise to sila pe kala biso to belela nani dans son mutaza na succès te bako sungete to belela nani. Donc, faut to kufa aka en tant que tu as succès. Tant que tu as la carte à bokes, tango to beli to kufi, nde to zingolu, to grâce. Pona ko sali sa ye papa na ngai, lobi to sala ki live. Bato ebele basenga ki numéro na pesa ki. Bato baliko
Tchala mwana mutazo bela ex dans 16 ya maison mère. Numéro ya petit frère na Vincent eza awa. Numéro ya Vincent. Aza siko na tchala mwana na hôpital. Na mama ye muso bo bengi bo zwaye. 00243 numéro Vincent 901 448 770 00243 901 448 770. Karine Komango, s'il te plaît ma chérie, 00243 901 448 770. Famille est contactée nga po ebike naza ya na ye de 1. Famille est contactée nga po ebike naza na chaîne ya YouTube na ko passer message 2. Famille est contactée nga po bango ba kokite. Po bango ba kokite. Kombo ya évangéliste Elongwe, Elongwa te évangéliste c'est ce titre. Enfant de Dieu, c'est cœur. Oh, évangéliste et pasteur, apôtre, bishop, quel que ce soit, comme bon so mutoro ko na bonzambe papa nanga, ça c'est titre. Ko sa la nzambe za mutema, ça qui évangéliste te qui pasteur te, oh qui bishop te. Non, ko sa la nzambe za mutema. Ba évangéliste wana ba pasteur banini na wa za titre. Merci. Merci, papa. Numéro ya Vincent, grand petit frère. Ya tchala mwana, o ya danseuse ya maison mère. Abakene na mama ye mo lelo. Lelo za première journée, bakene na mama ye mo bien aimé, to tcha maboko. E senga mbongo. Mbetu wana kaka eza nango kutu mbetu soki ya lixité eza nango soki pe na volume ya ndenge nini te mendeko nanga po ba peso kaka sika na mama ye mofufuta et puis place wana mbetu ono bono futa ngo chaque jour donc ndenga koti lelo na mama ye mo e banjo konte po batika ke na ndako zéro 243 901 448 770 na bandeli 00243 901 448 770 tozobele la président Nduka na bengi yo 3 fois papa na biso bosungela biso tchala mwana akufa te azwa traitement po aumeli na maladi 5 à 6 ans yango tchala mwana za na maladi 5 à 6 ans yango mwana na zabela ezo senga ba prière basali ya nzambe ba o bazana bazana ba don ba guérison bo bonde la nzambe to le la mawa nzambe kita likolo adibo likolo a tchala mwana so nzamba boya kufa 5 jours na koma abimi nzambe yemo ko a refuser boy ko so pema na ye nzambe siko ekomi par na biso po nzambe ta otika lola kita ayo Pierre Kisi omoni ye wana tchala mwana ye soki azokota na swadaki pe na molimo onga na zaki nango kala soki azokota na podium azokota na scène mutu nyonso aza maboko likolo bokanza ata maboko botombola iko ve Emeli alias petit na c'est le scram. C'est le scram petit na yo azana mama yemo. Obandaki déjà makambo ngo c'est le obandaki déjà makambo pour première soin azwaki ba c'est le ba Kakol, Linda, Karine, Ngai, Bibiche, to sala to tchaki otoko cha azwaki soin. Mais ezo continuer aza vraiment na besoin à soin. Tozo bon de la peau na ye, tozo senga pe azwa soin. Likolo a prière azwa soin.
Karine tika chala yoyo. Mutu tu facha mambo likolo mwana na so kota la chair. Na bata na chair. Molimo déjà chair et côté la nganzami. Merci, j'aime tes looks. Merci, merci. Na lembi okanga basuki, na lembi otia ba brésilienne, na salika lox boina fanda na moto epema. Un mois oké okangi suki, un mois oké kangi suki na lembi. Karine takelenga izi na kota. Tindela zina lien. Mbote papa. Mbote papa nanga tosunga chala mwana tosunga muto abosani image ya chala mwana kota na chaîne nanga okomona chala mwana oya mama te chala yoyo totika chala mwana kufa te po toya na ba cercueil ya ngolo toya na ba corbillard ya ngolo toya na ba cercueil ya ngolo toya kolela toke kosoma métropole te mbongo wana ya métropole mbongo wana ya cercueil to pesa ye traitement. Merci. Ngapena lingaro mingi. Boli misanga mi c'est ce comme ya mukolo non mon a bien te kokola. Boa tarde papa. Moi aussi je vous aime beaucoup. To pesa chala mwana kisi to chama boko to pesa chala mwana kisi na ebisi bande kone na boyi batike na ndaku po avanda kaneka kananda kubana kota hôpital olinda memaka e tango abimaki ayoka ki mwani nzoto bien après ayo sala sous rechita mi balé normalement ezaki AVC akabwana ki AVC mutebeta ki na tour aliboso AVC la rebetie nzamba salingolu azonga ki mais elongwa AVC comment le bimi oyo lobi bimi oyo lobi na oyo donc azobela kaka to lukate to biye bazobela nini eza nini eutaki wape baluki wa bene obotela ngata ba j'aime ko s'il te plaît na sengi ka ba j'aime belé na partage ça là moi bien sûr mon ba rouge joani zo mata et pe so susu maloba na munoko ya oloba nzamba kotuna olobi nazalaki malade opesa kingata kisite na yoka kiposa komela mai opesa kinga mai te nazanga ke loka kolia oplesa kingate nazanga ka elamba kolata ozipika ingate ndeko nanga zipika ta chala ko question wana ozola ngota réponse pas nzambe na nzela chala mwana aza mutu azana mutu te tango baoloba mutu obela baotanga koma mama te baotanga koma papa te bo comprendre lisolo nde ezokende baotanga petit frère pas même grand frère te chala mwana mamu national te chala mwana yoyo chala mwana oya maison mère ya wenge muzika maison mère so koti na mire nanga ma chérie omona vidéo na ye Denga zo bina na maison mère. Et puis, na vie na ye abina na boke c'est 3-4 te loko la biso, ou utaki na gauche, ou ye na droite, ok sou ki sa so yu wapi. Bango na ba Karine, o azana line, leki na nga Karine nuki atena ba ni ba binika na orchestre moko maison mère, na ne batiki na bango musique. Tchala mwana azana orchestre mota kenda ki après maison mère te. Oui, tchala mwana wa danseuse. Tchala yoyo. Nga mutu na yebisi bandeko nebo bimise na ndaku bo meme na hôpital to belela bato mawe lobi sankara de kuta bato ba tuti sami bato ba mesa kosunga bato bana mutema lokola ngai balinga komona mutu a souffrir te
bato bayaka kosalisa batu te kaka soko komi ebembe bato balingaka batu vivant aimons-nous vivants. Président Weranson akoya omoni to bien aimé tout ça la part des choses tout ça là omoni ba président wana to ko condamner bango so ba ye retard soki ozana kati okese na ye obeli wana kati okese na ye a se manifester te wana bokoki kotakine mutu mais tchala mwana alongwa déjà maison mère eza lokola neti ngana na poto lelo na kufi bozo benga wera ya okundanga est-ce que eza na rapport eza un rapport te bien aimé to tala pena makambo lokola batu to raisonner lokola bato mayele tant on azalaki na orchestre ne atikala na nyongo nanga te abando futanga lokola batu nyonso bozaki pe na contrat ya embauche te même na poto contrat embauche silaka ayoka ndenge biso nyonso tozo yoka azo message ndenge biso so tozo yoka soki atuti sami atali ke muto asalela inga musala leki nanga na vanda kina ye akoya osala na milicho paza na makambu ana ba danseuse musupe ba ozo ye mutu ana ba musicien musupe fa futa totala apeka dote aza na famille aza na mwasi aza na bana aza pe na makambu na ye na ebite so to se comprendre so na lobi mabe mutu moko contredire solo la mata o alinga mata asenga demande no matsae ngape nande na vandi ana okondane na nga wera te na epe ko condamner epe te na epe ko benge epe na makasi te ba musicien nyonso tu banana ya Noël ndeto salaki ona tina se nazo senga kaka aide mutu amoni a tuti sami motema na e tuti sami akanisika ata mbote o bapesa na ina chala mwana akanisika ata respect pour mwana azalaki na yango envers ye asalisi c'est obligatoire te bien aimé nde tozalaka na bokeso tozalaka na contrat te soko ozawana soko longwe oza sous na charge nete oza charge nete soki lelo zwi problème ibe okufi soki akoya na aide akoya nango etanke président no akala yebaka yo mais aza obligé te otokokanga mais eza na musicien na ya kufi ya yete azwi bimbe atini na poto te no eza makanisi na biso ba congolais tokanisa bongo te tokanisa lokola mundele tokanisa lokola mindele tokanisa lokola batu wera aza na charge pour famille ne pe mobimba babonga te aza na charge orchestre aza na charge ya ba fondation aza nango aza na charge ya famille na ye aza na charge ya bana na ye akofanda te akanisaka yo musicien danseuse moko longwa kala ye avanda wana po akanisaka yo mais non avanda ka wana po asalisaka yo mais non akokoya na aide eta ke président na wakala yoki nde to oloba boye tchalango babini hôpital ok problème ezate soki nazwa temps ya kodeplace te kingandi bozwa ta 500 oyo to 200 oyo boke etikela ndeko ni lokola bapesi limero akoyoka sango wana lokola biso nyonso oui po bandeko mosusu baocomprendre te baoya na live wera ata bahéritier eza kaka kimotema mawa basalisa babiso eza kaka motema mawa eza motema mawa motema kosalisa pi kokaba babotamaka nango kosalisa mutu bien aimé babotamaka nango okozala na mbongo ebele ndenge nini soki oza na wana semence wana ya libération te okosala ya libération te okokaba na yo te obando tula na bambongo no na ndaku obando sala nango ba bêtise mais obando pesa mutu te atyango na misala ya solo pesa la makambo ya solo emema mutu na makambo ya kisolo te parce que eloko wana eza kati na yo te eloko ya osalisa mutu eutaka kati ya mutu eza na batu mosusu so ayoki penake mutu azolela mutu aza nango te aza na 1 euro apréféré apesa mutu wana azolela 1 euro ya tikala bongo oui parce que aza na eloko wana na kati na ye azalaki na mbongo moko boye ya kosala likambu moko boye avandi ayoki pasi
abi ambongo te na ngana sali kapte loka babi mutukuna zobela na biksa na molimo wana omona obimisa mbongo wana bengi yo pe bokutani pa pesi yo eke po salisa mutu oui chala mwana zobela chala mwana chala yoyo chala mwana oya mama te chala mwana oya ex danseuse ya maison mère na minute oyo ba memi ye na mama yemo mbetu kofuta chambre kofuta kisi kofuta nyonso fo bafuta bazalaki na ndaku nga mutu na yebisi ya na ye kofandisa ye na ndaku te lokola saki 5 jours na koma na ndaku apemaka te alobaka te alamukaka te afungolaka te lisu te abouchaka te 5 jours ndeko na mwasi ya mobala boya abi ndeko nanga akufi te aolamuka atika chala mwana bongo pendant 5 jours 5e jour afungoli miso quelle fois eloko telemisinga penda benemi na lobela chala yango wana chala bandai kobela beli lelo te tobengana na basamba badanseuse mususu na kuzu na bakarine tobengana na kuzu tosangisa mbongo na kuzu totindi azwi pe traitement ti omona pa bimi totinda bambongo pa linda kei pe ya papika kola pesi mbongo bakei batraita ye abimaki meton na yo komona pena ke nzambe ye moko aboyi sankara aboyi chala mwana kufa nzambe ye moko 5 jours azoloba te azofungola misu te azopema te eloko te mwa pema moke kaka ndeko nde loko ayokaki kaka mwa pema moke eza atie kondima na pema wana bomoni mpasi nga na temi na ye kocomprendre ke chala aza na grâce ya nzambe alingi liwa chala te me lokola nzambe atelemisi ye elobi te ke kisi eza na importance te na nzoto na ye Dieu a fait déjà sa part sikoyo etikali part na biso bato ya mokili me lokola sikoyo famille ezokoka penza te totia maboko ko bien aimé s'il vous plaît mutu atutisami oyo amoniki akoki kosala quelque chose appelle-moi numéro nanga eza 07 58 34 06 33 numéro ya Kishasa ya petit frère na ye oyo aza na ye na hôpital eza 00243 901 448 770 bao pe baza nango te merci ma pasteur biso ba misusu tokosunga ye kaka na mabondeli nzambe asunga amen bao pe baza nango te o bakoki kosunga pe na mabondeli basunga tout fait nombre ana besoin ya mbongo po azwa kisi aza pe na besoin ya bapriere nauti kotala bavideo ya maison mère ya kala namoni pe ye nazongi mbala moko ay merci loko moni s'il vous plaît nazobeta lobisu na 18h na ozala so aline tina yoka pena ke tiala mwana komo ozwa penda traitement bien moi 4 5 personnes 6 personnes babengaki ndeko oyo abenga ngai mpona ba velo ya ba handicapé namoni message na ote obengi ngai sute mpona association obengi ngai sute namoni message na ote napesaki yo numéro na nga tobengana après mais namoni osali nga sinte namoni osali nga sinte namoni osali nga sinte Eza ake dango kenda na eza mote ok kuna quoi assez que je sais comme vraiment ça et c'est pas louange moi je te donne Comme elle est là, tu tiens un mot point. Pene mima loba comme on a aussi la ngana monoko.
nalobe komi na osila nga na motu tosalisa tchala mwana basi bamemi ye deja na hôpital esenga sikoyo résistance présence na biso tosunga moto azosenga nga akota o aza nani mundele nakoti ete nana besoin bato bakongolais bakota moto aza na mposa kota life face ya bakongolais babindele oyo bayaka ombuye bato na life pampam. Bonjour yaya tellement na tie téléphone musika naomona penda bien te mais ça va. Bonjour. Tosunga tchala mwana aza na motu te, aza na mama te, aza na papa te, aza na motu te, aza kaka na petit frère na ye oyo azozwa soin na ye. Tosunga ye s'il vous plaît. Tobenga na minute de toloba boye baza na hôpital lobi live na kosala na kozota numéro téléphone ya mwana nga na benga ndeko ne na okotisa ye en direct. Na obenga ndeko ne na okotisa ye en direct. Bonsoir papa. Na obenga ndeko na ye na okotisa ye en direct. Tosola na ndeko na ye akoexpliquer biso situation eza na niveau nini et puis ndeko na ye akolakisa biso ye. Parce que place bakotisi ye lelo alingaka leka loko baye na ye lelo place bakotisi ye même ndeko na ye aza na droit okota kuna te. Bayebisi ke aza na droit okota kuna te ba récupérer ka mutu ye aza na droit ya okota kuna te. Tozela nanu lobi soki lobi azwi accès ya kokota place oyo tchala zali nde tosolola na ye et puis akolakisa biso tchala tomona eta nini oyo ndeko na biso akomi nango. Mais pour l'instant, nous avons besoin de mitema malamu basunga ka basunga. Bobenga numéro ya petit frère na ye oyo azosunga bana barumbu. Nazo beleli bana barumbu. Ndeko na bino tchala mwana oyo boyebeleki na kombo ya Amélie. Petite sœur na bino oyo bana ko bina na maison mais asalaka fière na bino bana barumbu. Tanga banda ko bina. Ezalaki oya mati commune na ye beleli. Oya mati commune na ye beleli. Biso leto banaye ko mata ba commune na biso bandalungo ya nongo teleme beleli. Soki tchala koti bana barumbu ba telemi. Soki karina koti bana njili ba telemi. Bana barumbu ndeko na bino bono telema. Oh no tchala bino maboko likolo. Ye wana zo bela. Azana edite, azana mutute, azana mbongo te, azana hôpital. Ezo senga posa, ezo senga présence na bino bana barumbu. Oya moni atuti sami na bana barumbu, numéro ya ndeko na ye o baza na ye na hôpital na pesi yango lisusu 00243 code mboka pona bato baza libanda 901 448 770 00243 code mboka pona biso batu toza libanda apo beti 901 donc 901 448 448 770 770 au bas français balubaka 770. Toza a besoin d'aide. Ba o ba salaka, baza na temps peut-être ya kokene temps mususu ko tia elo côté bobengi na association numéro na biso ya association za 07 58 43 06 33. Association mwasi ya mokondi. Donc na mwasi ya mokondi pe kokene na délégation nango na o yango moko ko tia pe na o batu ba kopesa na nzela ya association mwasi ya mokondi ba okomisela ngo pe chala. Bakomisela papa Vincent po azwa soin ya tchala mwana. Ba fanatiki nyonso tu bandeko nyonso to bolingaka wenge o bolingaka tchala na époque wana bokanisa ta musala salaki mukie bokanisa tata ngazalaki nzoto makasi na beleli mutu nyonso na sangisi na ba danseuse ya bokese mususu na ba musicien na bana nzambe mutu ka wazo pema. Mutu nyonso to azopema oyo aza na motema ya kosunga oyo aza na don wana ya libération akoki kolibere pe quelque chose bamakambo to olio koloba o mutu moko ka akozongo pe a charge omona ka mutu moko pe bo atutisami na kwe moko bo atelemi azwi ye pe a charge akoti hôpital asali ye pe makambo nyonso tu. Biso ba collègue na ye tokokoka biso moko te tokoka te charge wana eza kilo tokoka biso moko te
Tchala mwana azobela, ça fait 6 ans yango, 5 ans, 6 ans yango. Oyo tchala mwana, ya danseuse ya ex-danseuse ya maison mère abelaka, ça fait 6 ans. Aoumeli na maladie. Donc na minute azaki na ndaku, asali sous rechit, apo akota na ndaku. Akota na ndako, auto sala sous rechit, na minute onde to oloba bo lelo, nde ba memaki na mama yimo. Aza siko na mama yimo bazo consulter na mama yimo. Ezo senga aide na yo, ezo senga aide na ngai. Na bonde libido bien aimé na ga kombo na Yesu nzamba ko kanisa bino. Bible lobito skabola biloko na biso na bao bazangi. Na minute oyo stala mona za mutu oyo azangi. Mutu nyoso to atuti sami. Kotala teo bobenga wera. Bobenga bo wera pasaka lokola yo poza ex-président. Aza président na actualité. Tchala mona sala rapa wera te. Asala ka pa wera. Donc so ya Noël po ya na aide, ako ya na aide sima. So ki ba héritier na ba ya na aide ndeti ngana yoto yoki ndeke bango pe ba yoka. Mais charge ya tchala mwana ezana mutu ya mutu te. Ata ndenge na obele la bino ezape na mutu na bino te. To ye ko senga nde aide. Charge na ezana mutu ya mutu te to tike la charge na e mutu moko boye lokola ebenga nani boye po ya ndenge nini azo sala boye ndenge nini te azala souda ses maison mère te. Alongwa déjà mais na minute azana besoin aide. A besoin d'aide. Soto telemi to belele on a ba réseaux sociaux parce qu'elle a star à moka. Dans son Congo et salité, mutu mota na suna Congo Brazzaville a sepela na ya ko telema. Soki na Congo Brazzaville mutu a sepelite, mutu mota musata na Ethiopie a telema. Po azaki danseuse internationale. Localité. Asale laika Congo te. Na minute oyo tamsu ba video na o ya bina bazo tala ngo ata na soki na États-Unis bazo tala ngo soki na Mbandaka bazo tala ngo soki na mboka nini na koloba parce que azaki international donc de to ganga boye ba congolais ba koma partout na mboka nyonso et puis ba congolais ya ba situation bien bazali ba congolais ya mitema malamu bazali. Ba congolais o ba koyo ko pe charge ya tchala mwana lelo bazali pe o atuti sami. Nazalo quoi la voix qui crie dans le désert. Nazo belela dans le désert. Nazo belela lisungi. Tchala mwana zo kufa. Tchala mwana zo bela. Tchala mwana nzoto eza bien te. Tchala mwana za na pasi. Tchala yoyo azana pasi. So bomona ka esouté, ça fait un bout de temps bomona ka été 5 à 6 ans, mutu akota ndaku, aza penza maladi nzoto ezala susu bien te. Et comme ka lelo boy lobby boy, lelo boy lobby boy, lelo boy lobby boy. Soko kanisi ye, nzambe pe akokanisa yo. Aujourd'hui vraiment j'ai pas beaucoup à vous dire. J'ai pas vraiment beaucoup à vous dire. Nanina senga bino kaka aide ngana signaler bino que traitement ya tchale bandi to kotisi mama yemo. A koti mama yemo s'il vous plaît, bien aimé. Bato batuti sami bobenga nga. Bato batuti sami bobenga Vincent. Nao vidéo o nazo koti na YouTube. Nao tchali balimero za na kati. Bobenga Vincent na kin de ko azana ele kini ya mobali oyo azo landa soin ya tchala mwana bokozwa Vincent ako expliquer bino situation so po bengi na video olinga la kisa o tchala zo lobate ako la kisa yo ye parce que azo lobate azo vandate azo telemate nyonso ba osalela ye abande pe ko fungola misu te abande pe ko lamuka te mais l'Éternel a fait grâce. Nzamba sali grâce. Mbongo na ngate, mbongo na yote, mbongo a Vincent te, mbongo a mutute, mute zongi si tchala mwana na koma esika kendaki. Nzambe ye moko asala tchala mwana a se décider a kufa bongo te 5 jours. Mutu azo lobate, mutu azo pe ma piente, mutu azo lamukate a fungola misute pendant 5 jours a bougerate a liakate a melakate a la kakaboué. Mais quand même de konae azalaki na kondima
a gardé cerné pendant 5 jours, abi nazo lobela ka nzambi. Nazo rappeler ka nzambi a se souvenir la serre nanga. 5e jour, l'Éternel a yoki mawa, tchala mwana fungoli miso. Azu ata kinini te. Comment non branché? A koti koma na ndaku, abimeli na ndaku. Docteur Morota leki a concité na ndaku ndenga zaki na koma non, ka docteur Céleste. Yango na yebisa abino l'air nyonso tu muninga malamu ezaka nzambe. Na minute oyo ezana danseuse moko te. Oya tambola kina chala. Oya lia kina chala ba melaka ne masanga balata naka bilamba. Aoye bisanga ke yakenda kotala chala ti lelo bazate. Camarade moko te akola na biro moko te. To sala musala wana leona kini. Na ana mutayambela nga telefone. Na ana popeti na nga shege. Na ana mwa mutu na nga moboe. Na ana batu na nga moboe. Soko bengi nga ozonga dirate. Na ana chauffeur. Na ana garde de corps. Na miniti osa na chala mwana. Na mbete hôpital. Aka na nzambi. Ni garde de corps. Ni petit abitinda. Oya koyambele telefone. Batu wana nyoso bazate. Et puis batu wana nyoso bazalaka na bango. Mais lelo bazate. Donc yeba ke passe koko komela yo lelo to yebi te bien aimé. Okola muka na makolomi balé. Obimi ozongi na siège roulante. Hein? La vie c'est compliqué. Yango faut que na confiance en Nzambe makasi. Kochaka Nzambe na première chose, na première chose. Kochaka Nzambe liboso na toute chose. Nzambe atika la na biso. Tina kunda, ti ozokota na sama bele Nzamba zanao. Bible lobi misala na biso eko ganga même après liwa na biso. So bon moninga na telemi lolo na olobela chala parce que bon mwana moko très poli. Atikala ko manquer nga respecté étant que grande sœur na étant que chef ten na ti na longwa maison mère. Très poli. Amen. Très poli. Tona yoka ki azokufa. Na kokoti kamwe le kaboete ta ke ngana na chaîne ngana na association na ko loba pe quelque chose mutu atindi mbongo kuna ponga na lobiti lobito sala live to zaki plus de 150 mais ka mutu moko mutu ana motema okaba ka mutu moko mutu ana motema osalisa ka mutu moko ka muta bengi et puis ndeko ne aza clair abengi ngabi mama omoni ndeko yo nalandi émission po ndeko na zolanda émission abi na lande émission tche na YouTube. Omoni mwana mwasi oyo apesaki okombo alobi ke kombo na ye ndako eza Amélie, aza mwana kote na biso nga na lobi ye. Abi mwana mwasi wana benga ki ngai. Ka lobi l'air aussi si émission yekutu mutayebi singa ke ba obandi déjà émission ndenge to solo laki. Atindi autant ngabi atindi autant mwana mwasi no ngabi ya gloire à Dieu tout fait nombre. Koboya monta mon côté nyonso to eza important. Zoua so mutayebiso na che 5 € kimamba onkezwa 5 € wana e so batakisi mutayebiso na che 2 € atindeli o code kimamba so ko 2 € na 5 € sangisi yango etika la 5 € te komi 7 €. Et komi 7 € etika la 5 € te. Na bondeli biso nyonso na kombo ya Yesu. Tosunga chala azwa kisi. Président d'homme na Lille. Président d'homme na Lille. Soko ko yo kata mutu ayebi wa katela ngata koto atindela yo. Président d'homme na Lille. Bosungela nga chala mwana azwa kisi. Kombo numéro ya yaya na yaleki na yeza 00243 901 448 770. Président Douga na Congo. Pardon papa président Douga. Bosungela biso chala mwana azwa kisi. Ndeko na ye numéro na eza 00243 901 448 770. Bosungela biso chala azwa kisi.
Président Dido na Brazzaville, nazobele la bino. Botika chala mwana kufa te. Président Dido na Brazzaville, botika chala mwana kufa te. Wana petite sœur na bino, botika ya kufa te. Bosunga yazwa kisi, azonga bonete azana mwana. Mwana mungo banda bota mama bela kaka, mwana bota mi mama bela ka mwana na zono ne sengwa mama te. Azino na affection mama na epene ya kimia boete. Aboti mbala moka banda maladi ti lelo 6 ans yango. Abela ka kaka mwana ningo ase mwana na ozala penda ere. Mwana wana ozala penda ere na vie. Un jour mwana wana penza. Esa koyo kozala penda ne sengwa vie mwana na soka okola. To ozala mwana moba okola ka mawa okola ka kolela parce que amona esengwa mama na ete amona mbanda azala mukie amona ka mama ni na pasi to sunga président Gilles Sana na obenga bino na ba numéro na bino nyonso na obenga bino bosunga président Gilles Sana bosunga chala zwa traitement. Bosunga chala mwana azwa traitement. Bon appétit na bino. Bosunga chala mwana azwa traitement. Abandi hôpital lelo. Abandi hôpital lelo so mbongo ezate ba osimbete. Mbongo so ezate ba osimbete. Bosunga epenza bosunga yazwa kisi na bondeli bino lobi lisusu na 18h na yoya lisusu na olemba te na koya atande tozi deja mutu moko o deja abengi kuna bandeko mususu bazwaki limero na nga babaki ba obenga nga na basali geste te na yebi ke ba osala geste bambongo pe o biso batakoto tozoka badati yango pe yango ezokoma so longola ta $20 benemo sali yango ka lokola action de grâce. Et que ne salisa ta mutu moko boye. Obwaki yango ata lokola kaka osalisi mobola. Osali yango ata 10 na yo. 10 na yo longoli 10% na obi bona ko na pesa yango na église. Lokola na pesa yango pasteur na nga za nango. Na ke nazwa 10 na nga ya salaire na nga ya mois oyo. Na tindela mama to na seba pesa e pa ya chala eko sunga. Nazo ngo na tindela ndeko chala mbala moko ba futela ta hôpital. E sunga. Nzamba ko se souvenir na yo po o azongisi na bombo eza nzambi. Nzambe mutu aboyi chala kufa. Po asi akufaki. Na 5 jours wana soka la muka ina epete. Ndeko na linga alemba. Alinga avandisa 10 jours, 15 jours amoni mutu o la mukate. Alinga alemba linga kene. So nzamba permete kita fungola misu lobi. Nzamba permete na 5 jours lobi nda fungola imisu. Tanga fungoli misu na yesi ndekone ko tika ye na ndakute. Kende na ye na hôpital. Mema ye na hôpital. Ndeba memi ye na hôpital. Na kanisi to komi na suka na ebite na tike bino temps muto azana likamba oloba koko oloba problème ezate nga numéro na nga ya association mwasi ya mokondi. Eza 0758 43 06 33 na bandeli. Oya linga sunga na nzela na biso association mwasi ya mokondi 0758 43 06 33. Oyo pe alingi akende direct epa ya Vincent oyo aza petit frère propre oyo azozwa soin ya chala mwana numéro eza 00243 code ya mboka ya biso bato toza libanda ya mboka obeti 901 901 448 448 et puis à la fin obeti 770 oeza 770. Je vous aime tellement beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Oya tuti sami bana na nzambe o bazana don wana. Dieu va se souvenir de toi. Natangu na oya pasi natangu akolela natangu ba problème obele la nzambe. Nzambe akoyoka oya na secours oko rappeler nzambe ba bienfait. Seigneur kanisa, Seigneur kanisa. Nzamba ko se souvenir na yo. Molimo moko boya ke kufu zongisa kyango. 1 euro na nga mutemi maki na hôpital. 1 euro na nga mute sombela ke kisi. O contribuer na musala o nzamba sali.
nzamba boyi akufa na molimo azongi sili biso molimo ali yo zimbongo na omemi na hôpital yo kanisi nzamba otika o peut-être yo mo posa na solution mo be kamo ya maladie na famille na yo esila ate olela ka ndeko no na bikaka te ta musuka mwa muke oyo kobimisa oswanye mutu mususu mais oswana sona ndeko no lemba obimisa ba monta pona ndeko na yo olemba solution ezomaka te mais obimisi ka ya muke na motema oyo kobimisela nango oswanye chala mwana omona résultat bango epesami pa ndeko na Dieu aza tellement mystère. Dieu est mystère. Nzamba za mystère. Il est mystère. Aibite so bozana likambo loba. Nazo obligé fona kata pona zonge l'hôpital na benga Vincent na yeba siko bakota kiye ezande nini. Est-ce ba pese chambre? Est-ce que batiki ka place au muta ko kota te na luka na yeba position atia les ande nini. Muto amoni alinga benga ngai atina na nzela nanga en tout cas vraiment benga so mono lingo benga na nzela Vincent benga 1 euro na yo 10 euro na yo 20 euro na yo ekosunga bien aimé ekosunga ifuta tata 10 euro ifuta tata mbeto ata ya jour moko traitement ata ya jour moko kolo ozanga te kokanisa o kolo akozanga te ya kokanisa et puis nzambe akose souvenir na yo nzambe atikala na nyonga mutu te akose souvenir na yo nzambe atikala na nyonga mutu te atikala na nyonga mutu te akose souvenir no obligé. Que le Seigneur vous bénisse. Tchala mwana mutazo bela ex dans 16e maison mère mutazo bela sokolo esumasi azongi te tokute na bino mikolo ezoya lobby na 18h na oyela bino susu épisode mususu tokomi lelo akoti hôpital lelo ba consulter lelo bayeba niveau nini o azanango lokola azaki déjà na coma auta ofungula ka misu lobby aoloba te aotala ka ndenga na oto otala boye azosala nyonso tuka na nzoto na ye azobouger te loko te mais misu ya ofungwama lobi to otala soki nzamba oyokela biso mawa soki évolution kozala niveau nini na ozanga te koya kopesa bino étape na étape soki ba permettre biso ba permettre versant akota na chambre siki eza live ya lobby ou bien live ya lobby okuna to laksabino so ba permettre la na bengi versa la kisinga ye na moniye donc versa azui accès à okota place azali lobby na live nanga na osala tout na obenga versa na okota versa na obengi na WhatsApp na vidéo to bona laksabino etani ni onde kona biso mwasi azana ngo po mutu nyoso to a prendre conscience peut-être tam suba oye sabino mutu aza bebozo ndima te esengeli komona pena position mutu aza pour mutu ata mso abimisa ta 1 euro à pesa. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye.